Voilà. Bonjour la grande famille. Bonjour. Décarré Bachia à la présentation, mesdames, messieurs. Bienvenue chez nous. Je suis Vérité News officielle. Décaré Bachia, Mobala Sango, l'homme de Boya et Makamboeza. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. Ça dépend à l'endroit, à un autre. On vous dit bienvenue chez nous, Vérité News Télévision. Voilà, mesdames, messieurs. Tout un week-end, bon week-end à tout le monde, bon week-end à ma famille, bon week-end à tout le monde, je vous dis, bon week-end, vous êtes sur Vérités officielles, je ne sais pas comment tu as passé votre semaine, peut-être que la semaine qui est chargée, tu as eu des problèmes. Tu as eu le problème dans Moussala, en famille, dans Bolingo, par-ci, par-là. Donc, le roi de week-end, il faut se détendre. Ouais, le week-end, c'est seulement pour la détente. Donc, il faut se détendre, il faut prendre le temps de te détendre, de prendre le temps, il y a à l'aise. Paisiblement, il y a tant de penza, il y a la famille, peut-être qu'on aura tenté pendant la semaine, peut-être qu'on aura au mataka, au kitaka, au salama, belé. Donc, bref, tant que comme un week-end boyé, il faut prendre le temps penza, il y a vanda pour tangi ça va nous avoir des devoirs landela par rapport. Voilà, mesdames, messieurs, je vous dis un grand merci. Laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire. Tout lelo. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de deux carrés. Bachia, Mobali Sango, l'homme de Boyae, Makambu et Zali. Nos sincères condoléances le plus attristés à ma famille, tout bazar éprouvé. Baboum, ça va être cher à Bango. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nous avons Azana Bino, je sais, c'est pas facile. Kobungi sa maman, Kobungi sa papa. Kobungi sa kama, qui premier degré. Excusez, qui premier degré. Donc nous sommes vraiment de cœur avec vous. Donc, au nom de Vérités officielles et toutes ces personnalités, on vous présente nos sincères condoléances le plus attristés. Voilà, merci à Babakou tout barota la biso. Abakou kokoti au liké, au koti au liké, au koti au liké, au koti au liké. Abakou kokoti au liké. Tombez là, Babakou que la ligne Babakou Platina. Un grand merci na Babakou Nyons. Voilà, nous sommes vraiment de cœur. Voilà, mesdames, messieurs, d'ailleurs, là. D'ailleurs, là, on a live. D'ailleurs, là, la mouki na koti live na moura de la presse. Na si kuna na ye awa. À un moment donné, hein, il faut toi apprendre à respecter Kabatu. Toi apprendre à respecter Kabatu. Et surtout Bibembe. So muta kufi faut to bangaka. Tout ça la carte de monstre sur la mort. Liwe tenga te liwa so te a penza biso. Ba bêtise musu to sa te. Maramusu ba bêtise, musu ba boba, musu ba osan tora to sangoti. Un moment donné, il faut avoir un minimum à respect. Moi minimum à respect. Na ba mort. Papa ba toza bazala pe le kwa biso. Ba bande ko ganga ba bande ko loba pe le kwa biso. Donc on est ma kufi bongo to leki bon elokote. Peut-être ba biso ki kitoko ko le kabiso. Ba biso bazaki ma yele ko le kabiso. Ba to bazana bombozu ya makasi. Parce que la cimetière, parce que la morgue, ba konzi ba kufa. Ba te belé ba kufa ba lo lengi na lo lengi. Donc to le to betaka to loté parce que ça liwa. To betaka to loté parce que ça liwa. To lo banon likambo zo leka. Fleur makini sa kufi. Non nous to kundi fleur te. Soit disant bino ba humanisme. Soit disant bino ko respecter ba mort. Soit disant bino ko sa ba leçon morale. Soit disant bino na monopole na ba vie ya batu. Soit disant bino ne bokoki. Boko ya na réseaux sociaux. To banga ta liwa. Ba o akufela ndo ba kilo likambo to kufela ba papa to bi passe yango nde salaka. So kufe fleur atiki mwana, fleur akufi na fleur d'âge. Fleur a couffé na fleur d'âge. Le quoi fleur a couffé na fleur d'âge. Total la kete, muninga kei. Le bébé cause à son, le bébé cause à pe pakala, le bébé cause à nga. Donc to banga liwa. Koko fait fleur. Et bon ata muta bela. Muta bela ki, bébé ki muta bela ka ça qui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais so muta bela ki te. Si bitma ka muta koufi, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Fleur à Koufi. Fleur à qui mon panzi sango. Toi que ma lembe pour comprendre place à atterrir.
Flore akufi mopanzi sango. Sango yé na makolo ba journaliste. Na famille et dans la vie, tout chaka ba comédien. Ba comédien sope ba kufi. Ba sala groupe, ba sala ba message, ba fungo la porte. To beta li solo fait cité, pas to sélectionner bilongi. To beta li solo a matanga, ya mort d'homme. Mutu so a kufi, tu auras la besoin ya contribution mutu nyonso. Mutu so a kufi, tu auras besoin de contribution ya mutu nyonso. Tant que Flore a kufi, à ça dans les réseaux sociaux, bah on passe un message à Flore wapi. Bino batamayele, boya. Sarato la yaka. Bino batamayele. Ce qui m'a kufi, message na ye et qu'on a passé wapi, sauf que na YouTube. Quand les réseaux sociaux, quand les réseaux sociaux. Bah sali message. Bah tane ma pedi bah sali message. Yako même ça va kondi. Bato batala rabiso, ba fanatique à Flore, ba fanatique na biso. Que Flore azali sous-souté, matangele ka boye bo sunga biso. Po ba kundaka mutu peka mutu moko te ba kundaka po ba sala lisungi pourquoi? Lisungi ka de part et d'autre. Famille tcha ba kamane pe ba tcha. Biso en tant que ba camarade na ye, to ko cotiser na biso, peut-être que ça est insuffisant, peut-être que ko karango, mais faut qu'on prévenir. Il faut que ça la message to lancer mbela. Balancer mbele pa ba konza mboka, balancer mbele pa ba ta bonne foi. Ba senga mutu nyonso te. To ke malé mais to comprendre. Ba sali message na bango. Ba sali message na bango. To kana analyse. Oh bike na commentaire bike est-ce que to ke malembe na loba basali mbela ke to kufeli pour attaque avant na bato sunga biso na kata groupe pour votre information bato ba chambongo na kata groupe pour votre information bato ba chambongo na yeso ba cheche penza donc basali message et comme pas ekende pas ba konza mboka basunga biso ça peut ma bête. Pour la fête, tu as besoin de lisungi. Pour na tanga, basenga kaka. Bat bonne fois baka pe sunga. Na moi 100 francs. Et qu'on se matache ça sucre. Pour les bateaux qui m'attendent, habituellement qui est à la mapa. Na me matache ça sucre. Na me mata makala. Na me mata pondu. Na me mata fufu. Na me mata eloro. Na me mata soso. Na me mata quiz. Pourquoi? Parce que bazo bimate, ba ofan dake sika moko ba olela. Ba olela. Barolela nakolela wana pia kezalaka kozanga ezalaka difficulté kalaka makambo ezaka ebele sikoyo basenga na réseaux sociaux basenga libanda te bayebisi pa eba komede be bakufaka basenga ka aide mama Olive mama Denise papa soki ministre ya culture soki pe mama soki pe nani bosunga biso to ndeto ndeko na biso ezaka obligé te. Aide ezalanga obligatoire te. Aide ezalanga obligatoire te. Bato muso bakabaka na bonne foi na bonne volonté na bango. Akabi paza muta alingaka ko kabalinga ba mako sunga bato sungi na ye na temps normal. Et non que soka sungi. Et non que soka sungi, il faut bête lango tangwa. Il faut bête lango tangwa ki na sunga na zonga ki na kenda ki na salaki. Groupe à WhatsApp payé. Na tele émission mobe. Babi, baso toro bimisa ba voice. Neti voice nini boko bimisa na groupe oza ya sika. Entre nous soit dit. Voice nini o boko bimisa na kata groupe oza ya sika na onga na yeba. Voice oza nini? Voice eza nini? Voice nini ya sika o boko bimisa na kata groupe wana. Est-ce que la carte voice, la carte groupe, maman rotongeza, maman roswaneza, maman robundeza, et là on y a si spécial. Oh, ils ont la carte groupe au bimsa, au tcha les réseaux sociaux. Cherchons la paix. Comportez-vous comme des hommes, ne vous prétendez à vous aimer. Apparemment, vous avez parce qu'un vrai homme, Azarabi loba loba, te mobala loba pas pambate. Mobala beta marambukara. Bota ba ivi, bota ba honorable ba alendele. Débat se comprendre le président Raphaël débat se comprendre copier bangote so boye classe na reta bo copier ba oba liboso so boye classe na reta bo copier ba oba liboso
Na bato pe ba pe sabino micro. Na bato pe ba pe sabino espace. Ba expliquer rabino makambo eza. Parce que comment expliquer moi mobile mo la réseaux sociaux oza la carte groupe T. O cheno pe cotisation T. Mais oza ka makambo réseaux sociaux il y a groupe et na comme ça la voice, na ko sala be la ko zo na sable. Pour votre information, batu nyonso basanganaka pona koluka récit c'est loko. Pas le boko moko esukola elongité et bongaka 5 nyonso esukola elongi. Loko biso nyonso muta koka za biso to debriaka yango to sengaka. Ben ko senga to sengi personnellement te. Dans mon émission, il paraît avant d'abord de venir dire une information, soit disant tu es bien informé, tu es intelligent, par rapport au que c'est bon, titre tout au yosa dans ton ndimi. Tant que tu as coupé sa information à la télévision, il faut voir la maîtrise de la chose. Quand tu n'as pas la maîtrise de la chose, il faut arrêter. Il paraît que la qui Belleville lettre ba senga embongo nanya komeli Belleville lettre. Pour les bons manquer c'est qu'à Belleville Kanzi respect. Vous respectez la patronne encore. Vous pensez bon petit la patronne qui maintenant va problème belé de surcharger. Vous partir sur ma problème matin à flore. Na liste one ba qui liste de batarosunga. Ba check ba mécène na vous qui comment ba comédien ti. Comédien na mona kata liste za comédien que za kaka Hans Luzolo. Et à Hans Luzolo na moi ba check cotisation. Et après la bonne fois na yemo pas yeba qui flore. To lobite que to comédien to be madame Belleville Kandi bonjour biso bata presse to senga lisungi o sunga biso te to sali yango te mutu ninya quand vous voulez donner une information pour l'avoir vérifier. Bon salir mémoire ya muninga ta. Pour fleur le la kouf bon salir mémoire na. Pour le fleur azo surtout bon ko loba. Fleur est en vie. Il est pas qui est lombe, il est pas qui pas ira. Oye to ye. Il est pas qui peut lombe, o lobi to lobi bo lobani bo sakani pe somo. Na saka ki na yora sanga. Fleur pas qui peut-être. Mouta semi Belleville mbongo azate pour votre information non le banon likambo. Biso tant ça là qui message il y a soutien to tanga ki na biso kombo ba comédien songolo pakalate to lobi que toi na matanga mutu a bonne fois aya ko sunga so peut-être Belleville Kandi a kosunga a repé sa contribution pour na matanga ya Belleville ya Flore et ça na mabete et ça na ndenge mabete et na mabete ya ka sungi na ye a saleli ka bonne fois la binya yeba di mwana ngo peut-être manka nga respecter alaka toujours alaka reconnaissant azali mo malamu pa nga o sungi o senga o sama bepete a sama bepete a sungi ne ka normal mais ko ba ke ba so nazo na mani ba komeli Belleville lettre ba senga ete muta sengi Belleville mbongo ate allez vérifier l'information. Mutu moko ta ki o mona Belleville senge a senge mbongo pour la bateau bata pizzo bata so fonction publique so be ni ba benga wana ya département bana ka sa obsèque wana ba o bazo tambola na mona nga plan moto ba biki ba betela Belleville koko porte ce qui Belleville ko pesa mbongo eza par rapport à bonne volonté na ye moko ateli ke bateau ba lobelanga bateau ba sunganga na ka groupe dans la grâce est-ce que ce qui ba komela Belleville lettre grâce à nga ba ngote grâce à nga yeba mais grâce à lobby pour maman pour bon la ça va surcharger Belleville makambo pour les likambo kaso ça Belleville bon bon code c'est la kata likambo pourquoi à un moment donné il faut arrêter tel abonné to tambo ba so ba problème na bona mitou ah ba ane ça ba ve na ye sangeka assez o maka bumu ta boya kufi apwa nini makamoleke na mutu ebele bazonga ba sengi Belleville mbongo nana sengi Belleville mbongo ta sengi Belleville mbongo azate pour la kata groupe na ba pesa mbongo ba te kirindi ka ba tambola na Flore ba pesa mbongo ba grâce ba cheba mbongo ba moura ba cheba mbongo ba malika ba cheba mbongo ba ya dudu ba cheba mbongo ba anani aruna mère chef ba cheba mbongo ba ta poto ba tini ba ta kisasa ba che ba yisha koko Bassin ça capache. Baché. Batou nous sommes plus loin. Batou nous sommes plus loin. Baché bambongo baboyi comme on a bangwe tangama. Babité ba 500, ba 1000,
babi to boy kolo ba comme on a la réseaux sociaux té. Mais ce qu'on prend ni bon akabo même sa belle vie kolo makamuso sa mito makolo. Pourquoi? Pour bon encore surcharger ma répéter ma baflor aller kane na kata bela télévision té à travailler kuna pété à aller comédien té à sala la restaurant té ce que bon like bon même sa belle vie kolo à fleur pourquoi est-ce que c'est important votre temps à combat belle vie en kata ma fleur c'est important votre temps à combo naï c'est important c'est important tout le monde ndeti baso bakomeli Belleville lettre baso ba senga eli sungi osoka osunga sungi na bonne foi te Belleville sunga ne batu ane mutako kaba asungi na bonne foi OK c'est bon to ndima na biso boya biso pete pas contribution on accepte on veut ça so pesi pete ozua mais nde bo lobela ngo te ya ko senga nde lokuta luvunu lokuta penda luvunu kwa mutakomeli Belleville lettre azate Munda sengi pe bevi mbongo azate bon respecter mémoire à flore. So bo lia la flore to vana na flore to vana kime bo vana nye. Bato ba vana na flore ba na se ba ko sa ba émission te. Ba moura ba ko sa ba émission te. Ba malika ba ko sa ba émission te. Ba lorache ba ko sa ba émission te. Pourquoi ba bi wana camarade na biso te ndeko na nga. Mwana mama na nga. Mwana mama na nga. Ndeko na nga lali. Lelo ya lali bongo lobe zanani liwa fe te yakate ya to zakate ke matanga eto lati to kete to salisa talisa te photo mi to ete ya rabiso liwa fa enseigner biso quelque chose 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 liwa so te ya matena liwa et ça c'est ridicule c'est déplorable. C'est ridicule, c'est déplorable. Oh, Flora Koufi, oui. Tu as le message à Peto Sengi, na ba konzamboka, pour ba comédie ba sengaka. Tu vois maman li va tinda ba mboko, tu vois maman li va tinda ba biloko, tinda ka maman Denise sungaka. Ba sunga biso. Tanya kita sungunzama. Oh tanya lala ba business na ba comme na ba joua. Et alors après moi ça m'a bêta. Et on m'a bêta moi si nyo so va abimana mobali est normal logique assez sacrilège assez abominé mokilité awas kitoko ma préféré oui makolo arke voir rock kitoko oui ata kitoko bien aboka ndako makamutu kitoko tanya mabedi oh et soit kayo oluka misa so ote ya problème bisota o so luka bolingo pepe so chance te ko tenir ba tu rigueur te et de façon entretenant vie sexuelle na yo na moni ndeti ba komeli Belleville lettre ba senga nani ya sengi Belleville mbongo nani ya sengi Belleville mbongo nani bwela biso kombo bwela biso voice to yoka bwela biso muta memaki lettre ake kotike pa Belleville nde nani. Et on peut-être faire ça pour ça comment on filme à sika. Ba fanatique ne kuna ba famille bota ba consommer ba film na ba chela ba kuna. Bo tika ba la film na kimia. Pourquoi besoin même sa belle vie colo. Pourquoi besoin même sa belle vie colo besoin même c'est bon sumu ki ça y est. Pourquoi? Pourquoi? À un moment donné il faut arrêter. Tolongo wana. Toye na batanga neti Sarah Flora alali akufi lelo tobo sara bolamba monte Flora na chao micro na chaîne na oti Flora na yamba oti Flora na yamba yo tango so moni so pesi mbongo so pe cotisation pour la mémoire ya muto am yamba na chaîne na faible commencement chaîne na yo ba fleur na ba fait ba un pierre na bango fleur za muta sikate pa na yo fleur za muta sikate fleur za venate fleur aleka na chaîne wana so chele cotisation sani yo bonga yo zwa yo madame soi-disant entre parenthèses oh ya madame a forçaté moi madame a solo oui banaka oh madame
Madame a posé ça dit on rappelle la mémoire qui n'a madame non. Mutambongo entre parenthèses, on a chité. Mutambongo aloba te. Mutambongo solo aloba te. Mutambongo ba mona kati oh madame. Oh mutu songolo pakala. Yo so ça madame. Voilà kimia. Pourquoi agitation? En plus c'est bon le bozo valoriser Moussa na binote. Oh, c'est quoi valoriser ton Moussa là selon toi? Ceux qui bon c'est va commander va valoriser Moussa na bangote. So bon c'est bato nyo so ba kufi ba senga aide ba valoriser Moussa na bangote. Parce que peut bongo bato ba famille nyo se kufa so ba papier bon ba cotisation ba enveloppe il faut ba zongi saka. Pour ba valoriser famille. Pour ton information Flore a peu famille à CT. Flore à la famille malonga Bill Clinton Bokilo na bango. On est dans le répertoire. Bina filé. À travers pas bina filé. Bina filé qui joue on a pris pèse maman Flore Mongo. Maman Sima mais la secret. Il y a cotisation té. Maman on a besoin de l'eau boye sous. On a pèse à tenter maman. Ni ça peut pas dollar ou ma beaucoup. À sopi bozui. A pèse ça maman Flore. A pète pour la cotisation. Après maman au coup fait les mois on a besoin de J. On a besoin de l'eau si foufou boy somba. Bila fila valoriser Moussa na bangote. Nanga senga bila fila yemo volonté na. Pour toi demander que valoriser Moussa la té. Non non, tu te trompes. Tu te trompes ma chérie. Oh, tu te trompes. Tu te trompes dans 1000 morceaux. Parce que si tu te trompes pas, on va boba ba bêtise dans l'obité. Ba bêtise dans le bangote. Donc silama nama kambo silama wana ngoto kaka débria loka batu nyonso ba bata mbongo loka ba noyela madinga loyaka ibata ba mongo ba noyela madinga ba madame ba noyela madinga ba madame Noël madinga madame. Noël madinga madame. Fia bozui lokolo pepele. Ba sungi batamatanga ba bete lango lisolo te. Ba boite, ba boy comme bango tangama. Ba tumusu ba sunga na c'est fleur lokolo pepele. C'est que fleur lokolo kilo ta. C'est que fleur lokolo pepele. Pas lokolo, pas ça qui lokolo kilo. Toi to monde ke na matanga fleur. Bato pèse l'été. Pour bato pèse la fleur bozui. Ba poche ba mbongo zo bima. Bato pèse ba 200, ba 300, ba 400, ba 100. Mouratini 200. Manya pèse 200. Dekara pèse 20. Non la pèse peut-être dans la pèse à cotisation. Tozo luka to pèsa. Ko sekate dans ba passe. Tozo pèse à cotisation. Bato pèse à pèsa. Oh, c'est quoi comme histoire? C'est quoi comme histoire? Maintenant, à fleur, bon, ils ont kende, ils ont sopana. Avant qu'on passe un message, Joana, tu sais pas PC bambongo. Tu sais pas PC bambongo, bambongo pepe sami. Et bon, nous sommes baboui. Bon, nous sommes par gens tournant. Son écoute. Oh. Chineke na lubata ba Nigeria. Entre parenthèses, sobo ya matanga pona ko provoquer batu. To milengela to batela na ba réputation. Donc ça pour sa réputation nous à la protéger. Pour éviter batu misusu. Neto ya matanga nous ne sommes pas des amis à la base. Neto ya matanga to zaba ninga te. To zappe ba collègue te. Yeka par rapport à ma tanga fleur parce que fleur tête aura to yate donc bon mec kanga te bo éviter nga na kama be nga personne on a tcha na kama be penza to kenango penza e yule pas toi ne loko to protéger et loko sika bolo bateni so si to yoka ya kala donc ça na posta mo ndambo réputation au somba au batela batela
So peut-être $50, ba kabelo ba olia air mignon so ba peso mbongo. Protéger place olia parce que so na sili so pour sa place olia te éviter nga. Éviter nga la ramutu mabenga na décarré bashia. Éviter nga. Yani yango. Eza penza nini? Tole la flore, so eba ki flore te vana kimia. Biso tole la flore pas to la pasi. Mais so o ko meka. Abi o ko meka penza na matanga flore. Ah. Moto to matanga la. Muto ta garder bande, muto ta garder coin na yi. Pa o ko meka penza. To ala kalamu. Parquet lokota biso. Parquet penza ekolokota biso pa to ko chana maboko penze ko za penza epe mame. Bo éviter nga. To zaba camarade to zaba ninga te to tambola te place boye classe na retanga na za na liboso na bino. Place bozana na yebi yango. Bino bozana tibo kufa. Tibo longa peme na la patrona bo lia na belle vie. Nga so na lia la belle vie. Nga la lia la belle vie. Sko bino bo lia na efeta koma opanga bato YouTube. Pa bano ba ingra. Pa bo finga na bino bo balukila bino eka la langue. Bato mbongo ba osunga bato ko ba beta lisolo te ba noela madinga. Ena leki noela madinga na mbongo. Nana leki noela madinga madame na mbongo. Ana proma santé de santé noela madinga madame. Na leki noela. Na leki mano na mbongo. Apesa batu mbo batu msuba escroquer batu msuba mela akaba. Ana chaîne YouTube te. Muta mbongo ana chaîne YouTube te. Ah banda kaka yezu. Muta mbongo ana chaîne YouTube te. Sona YouTube c'est quoi débrouiller loko abiso nyonso. C'est bo débrouillaka. Parce que débrouillard te, on a la chaîne YouTube te. On y a sur la chaîne YouTube à l'exception des personnes qui débrouillent. On voit la mbongo te parce que là m'a dit à la chaîne YouTube te. Sylvie Bongo à la chaîne YouTube te. Batala mbo batala prendre mbo batala ça tournée européenne, tournée américaine, tournée asiatique, ni so be Océanie. Ana kenda te. Batambo baloba te. Mbongo le batembo ça se sent. Bon respecter ebemba mninge lali. Yécoute bas cotiser les et bon yo so kufina ko kotina ko telemela yo na prendre en relation. Wala prendre bato wala prendre ya bato sala combo na YouTube o ba yebe bazate. Baisha okoko bala mbongo ba beta lisolo te. Baisha okoko mutete la solo ala mbongo abeta lisolo te ala bijou singalo kolo bijou singalo ketu bijou elo alito i bijou ala ta bijou o rapala ta bijou abeta lisolo te oh ya boko kanisa nenge nini ba komeli belvi lettre ba senge nani akomeli belvi mbongo ba senga belvi muta sengi belvi te. So belle ko kaba na bonne volonté na bonne foi na yemoko. Na bonne volonté na bonne foi na yemoko. Yemoko akabi na volonté na sentiment na ye. Na sentiment na yemoko. Akabi na sentiment akabi te po ba sengi to po ba komeli. Non. Non penza. Et non ma chérie tu es mal informé. Na koya na ba voice bimisa. Bimisa penza. On s'en fout. On s'en fout. Otana mabedi ndumba, on s'en fout. On s'en fout. Moi ça qui to randa za ndumba. Yo moi ça mabedi za ndumba. Il faut zaka ki to, faut zaka idira, faut babingo ndumba. So mutaki na bien. Ya de twa lelo. Soit propre ma casse c'est quoi pédé. Soit propre tu vas pédé. Il faut ta propre elongi, propre makolo, propre maramutu kitoko. Manzaka propre. La propreté compte. Au sala la souki wapi. Le roi va sier habite ta dégâts matériels. Basa la souki baba Irène coiffure. Souki $40 à pamba. 2 semaines à Longoli. Oyo sala souki. On a prendre ba perruque, on a prendre les plantes,
Voilà problème, il y a HD Vietnam Air. Obi place dans Vietnam Air. Voilà pour ma place à Vietnam Air. Obi Vietnam. Elle a chuté. Obi Vietnam Air. Voilà pour ma Vietnam Air. Voilà un pour ma Vietnam Air. D. Voilà pour ma Nissus. Voilà pour mes bélés. Donc, vous évitez là. On a peut-être des caribous éviter là. On a ma B. On a peut-être ma B. Moi, je suis dans la charisme. Moi, je suis dans la oh, ça la maîtrise, ça la charisme, ça la charismatique. Oh, mais tu as garçon. Mais garçon m'a agité. Ou le bras kaka, ou ça la salle d'émission, yo beau garçon, bah lingako kaka, ok, ok. Ça la chimie, ça la charisme. Oh, ça la charisme, ça la charisme, bah bobo manoka. Ça la charisme, bah tonton loulou. Ça la charisme, bah Pierrot Ndombasi. Ça la charisme, bah Gesho Ingange. Ça la charisme, bah nan. Vous avez un charisme. Maintenant, il est ça le charisme. Elle qui a charisme. On prend ma charisme. Ça le charisme. Dans l'émission, moi. Dans l'émission. Pona. Dans cette émission, dans bima, moi. Ça dans la 6, dans le rappel. Dans le rappel, dans plein d'émissions. Dans le charisme, oui, la TV, on sent qu'il y a quelqu'un qui parle. Quand vous, en montant au lobe, c'est moi qui m'habille sur vous. Et toi, dans YouTube, tu as un boulot, tu y es pensa. Ce que tu as entre parenthèses, noko, ok. Tu as Yves Pante. Tu as Yves Pante, tu as hérité Iboula. Tu as hérité Iboula, tu as se comporter. Tu as hérité, tu as charisme. Moi, pour ma charisme, pour ma coloba, pour mes bélés, pour mes informations, pour les classes en retard, expliquer nos solo fait bien, pour même mis un sentiment. T'es penza. To sengi parce qu'il faut qu'on senga. Bible lobby, des manières vous rezoa. To sengi. To sengi ya nola yoka mawa. Tindaka cotisation ngo. Ya Sylvie Pesape. Sunga biso. To asunga. Yako valoriser. Exactement. Bon baby sa métier. Quel métier ma baby si? Ko senga ko baby sa métier. Non, c'est que tu te trompes. Karine Mokonza koma star na kosenga. Karine Mokonza koma top. Akoma carte na kosenga. Eloko asikeza na makambo yango. Nyonso tosengaka. Biso nyonso tosengaka. Soko totoke pa nzambe tosenga. E bo biso soto senga te poani. Soto lango te to senga. Babi demander. Babi demande to senga parce que toi la ngote tozo luka yo so moni okoki ok c'est bon ate po pessim ate saro pessim bon amatanga te fleur pola te bo kunda fleur ate ba comédie ba kabeli ba pesi biso cotisation te président en ça pesi sikitoko bien ça ya repesa président ça pas repesa wa repesa wa to bito to forcer te obligé te to sengi. T'es obligé t'es. Et ça, on peut n'y engoter, t'es défisé qui est l'autre côté. Ça peut être la patronne a repéré sa vie, son bon, pour la matanga. Ok, à sungi, t'es rozoa. Mais t'es recobé, t'es n'importe si t'es. T'es recommélé des lettres, t'es. T'es recé un cas normal. T'es ne te sais pas tout n'y en so. T'es autant de vie qu'à voir au sungi. Pour ça, on mille et t'es pas tout n'y en so. Et ça, on peut m'bila. Bah, comme il est, bah, la cava. Bah, je sais pas si la cotisation. Est-ce que tu dois commettre, tu dois cotisation pourquoi? Parce que et ça mille et ça mon sera le vous le quoi biso. Tu vas commettre ba kufa le so biso moko ko biso to kufe to lobani. To senga. Parce que bango ba sila basenga to soutenir bango. To kota ba rendre to sola quand pona bango. Bo so ba soutenir c'est sani.
bato so toanda kosola tozalaka bien mais par rapport à makambo eyaka ye muta belvinga muta sile eleka nango lisusu te evandi na bongo tobebana tobongisa lobi ekenda nango bongo motika mémoire à fleur epema na kimia fleur azalaka ne problématique te fleur azalaka ne baranking te fleur azalaka ne vrai na mutu nyonso fleur se comporter bien na mutu tout mutu moko bakeza na na prendre fleur personnelle aza te wana kotomboa musapo bakeza na prendre fleur na moni na nga te nani aza na prendre fleur nani aza na prendre fleur azaki te à part que baninga peut-être na diamitié ça la paix bongo et moi bata soina ba beba ba solo la rekenda na bongo ekenda na ngo bongo c'est normal c'est logique fleur le kolo pepele fleur le kolo pepele bata so chele côté so kwa likambo bata ba sunga oh ngala le charisme bon bala lo ba trop te on va le papa mbate on va dans la charisme oh ya papa ma charisme toni matanga kama basengaka ela ngo sikate ngo nouveauté ela ngo taboutin et aka message zaka mbela pona matanga basunga ka bat na prière basunga bat ma MP basunga bat ma mbele ah te bana matanga bakufi nanya bakufi ah OK to sunga et nanga kufi ah ye moi 50 francs nanga moi 100 francs nanga na bimisi na pesi na bonne foi na pesi nanga na bonne foi na arrière na ba intention ma bête topé té donc on comprend pourquoi à retenir mutaka des zozo mutaka pasi ya wazana été déjà à la base ba cotisation ba grâce te mo ba cotisation moura tindi $200 ba fi ba che penza mbongo ba tanya mabedi ba che pardon mutu nyonso misima loboko ni na poche che mukie to sangisi après matanga mama ba fleur azana mwana donc makambo se bela ko sala makambo se bela ko sala après enterrement il faut pas kunda fleur il faut moi la fleur à compter classe tout ça là et dem ese ngape ka mbongo parce que après ba kunda ka fleur to panzani to mona na souté dans le to kutana to se to sanga kwa mukie to ngo to pesi mais ba libanda pe faut ba sunga biso ba comédien ba konza mboka faut ba sunga biso pas to zalaka na bango to lobela bango to koma na ba problème pona bango donc ba biso to sola te pona ba comédien donc so to kufeli faut ba sunga biso et ça obligatoire te ça obligé te mettre au sengi aide so ba pesi mais ko komela mutu message personnel boy ma belle vie sunga ezate lokuta luvunu bokosi wala penza lokuta luvunu bokosi bwana elo mususu bwana rubrique mususu ka wana jamais boya la rubrique mususu po wana pe na boya ngo bana lelo tie soya pa muta sengi mutu mbongo personnellement azate ba ansuzo ba petit mabona ba volonté na bango ba bon kana o fleur a confier la poli respectanga pe sanga ba mbote to na ka kisasa apesi o asas oh bato so apesi ba moba ba ku komola ngo etangama bato so apesi ba moba ku pon komola bango etangama mabona bango ba ke ba pesa ki ba garder silence boyo ko garder silence tes poignes on a la maîtrise tes poignes on a la charisme tes poignes oh faut la charisme on a la charisme ce que tu maîtrises pas ne parle pas la chose que tu ne maîtrises pas pourquoi parler pourquoi mais bon obi ko luko ba chabino kana bakasi pardon la personne les tu raison les chabi décarré succès à passi na kopesa langa mutu makambu te na bo les chabi na boyi décarré par exemple na décarré na luka komo na la passe na bo nanga tana bi ngakuna na makasi te muka lobi kutu na yebi te na opia te na chat te abi oh baboyi babi yote ozwa te
Marmol Rana, et ton beau. Yo, sala no émission. So pas dans matière. Mais biso, on veut pas. En plus, on s'en fout. To tomoli vert, to meli penza. On s'en fout. Yassika et Yaki, ils sont normal, ils sont kala. Merci à tous ceux qui ont regardé. À retenir que Flore a sous des fleurs à Tsikibiso, maintenant il est à la pause on a matongue, sur 8 ans on a besoin de contribuer sunga. Parce que c'est matole ma pete ko senga. Sans besoin sunga biso, ou benginga notre en contact na communauté, comité voilà comité où ils ont organisé pour ça qu'il y a Flore, na Dédé, to na Babarizi, ba kuna Banadesh, dans notre en contact na bango. Au contribuer pour son abisso moralement, spirituellement, financièrement parce que Flore a équipé moi na peut-être ko sunga moi notre pour sunga les flux du bota et ça se peut bien dans la pause aussi bâti programme pour vous aller informer. Restez connectés sur Versions officielles, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Je vous aime beaucoup. Bon week-end.